Bonjour les belles dames, j'espère que vous allez bien. Nous allons bien par la grâce de Dieu. Nous sommes vraiment qu'est-ce qu'on a bien le la cuisine nanga. Comme vous avez dans la cuisine, dans la cuisine ça veut dire que tout lamba est loco. Vous avez la cuisine de 5 et tout lamba est loco. Donc vous avez la cuisine, vous voyez que tout préparé mon makusa et ça la kabiso bien. Mais la bima qui n'a zongi dans air vraiment et qui n'a bien lamba nini parce que Mikolo auto batte que we nanda kunanga na vie que le na lamba m salvi le pardon lamba dans la vie que le faut pas na lamba balia le beau kunanga pour tous les trop de thé qui vraiment occupé au moment qui me colle la scène vraiment ba vidéo thé. Donc voilà la cousine nanga elle est là na ko cela bien comme vraiment ya vite fait sur ko ça le kolanga on lui peut au lamba mais au lamba zo bana kolamba après midi pour ngami ko kolamba avant midi na préfère mi kolamba avant midi ba air autant ba bazo en classe comme bi classe zongi et déjà na sisi kolamba malheureusement pour na elle na kolamba 15 heures donc kolamba la 15 heures et là on peut kolamba les vraiment facile mais ça vraiment qui to comme casse ça la aux ali bouillon to ça la bouillon mi panzi normal to tcha ko tomate thé bon moi to ça là c'est vraiment ya monsieur comme meka te mabe na ba ke meka aux ala dessus thé et na pembe nga toujours ko lire musuna na légumes donc on préfère toujours lire musuna légumes je sais pas pourquoi na ko kate ko lire musunya pamba donc légumes on a tcha pembe ni ezali fumbwa donc on na ba kolamba fumbwa donc ça bien que na comment vraiment fanatique ya fumbwa na vraiment fan na fumbwa donc on lamba mi panzi na comme na lobi mi panzi ba tsa tomate et na fumbwa pembeni donc bon on to ça là vraiment facile recette moko vraiment to bana 1 heure 2 heures de temps biloko na yo et beli posa biloko ya koumila ata mokiete. Donc voilà na kolba mi te ma belle wana to banda recette na biso. Let's go, let's start. Ok les belles dames, voilà to yesiko on banda recette na biso comme na lobi ah to ça là o ezali fumbwa na biso comme on a déjà quand déjà la maï na pona ki yango na tiango na maï et bandi na maï ça fait presque 2 heures et bandi na maï et na ko sokola ngo sikoyo o ba épice nanga o naza nango pona ko tia na fumbwa na poiron de bozomona o za kamle lo kwa ndembi et utina congélateur bon mona bola na poiron azali na matungulu naza na tomate oza mbuma moko tomate kandi nazalaki nango ya salade et nazali na aubergine naza pe na bambuma nanga ezali ya ail et nazali na bambuma nanga oza ya cube manger et awa naza na tomate ozali tomate ya purée de tobenga yango tomate ya salade buma ya linzanza nango tomate purée donc uti pe na frigo nasalelaki ndambu nango donc on osalela po ozaka mbuma moko et awa nazali na muscade doana muscade na biso et mafuta nanga mbila boye pia mo déjà et na lingaka mingi ko salela o ezali mwamba oyo ya Morrison donc Morrison mwamba nzaka vraiment kitoko kila ba mwamba nyonso na préféraka mwamba oyo ya Morrison ezali na bouchon ya bleu nde bozomona. Donc voilà loko to kosala to kolongola d'abord biloko na biso oyo pona sikoyo naza na nzungu nanga ona kolambela et awa na koya pona sokola sikoyo o ezali fumbwa donc nazo sokola fumbwa yanga ko tchana ngo na nzungu po oyo kotikala na se ekozala mingi ekozala mabele lokwa evandi mingi ya eningani te. Donc voilà donc on a fumbwa na biso vraiment différent mais rapide mais ekobima pe kaka kitoko et on reçoit passoire nanga oyo yango nde na ko tcha fumbwa yanga pona sokoler bien. Passoire et pour aider que fumbwa nanga asokwa bien. Donc voilà on a na ko tcha fumbwa nanga na nzungu après ko sokola fumbwa nanga et kominga bona ti fumbwa nanga déjà na nzungu et na kozwa ba légumes nanga o na kataki naza na aubergine nanga na kabolo yango katikati na kolakisa bino na kabolo aubergine katikati ndambo yango etikali. Donc voilà et awa naza na mbuma nanga moko ozali ya tomate comme na lobi na kotia yango nyonso te mpona moni wana eza mwa ndambu et awa nazali na oyo ezali poiron na matungulu na kotia poiron nanga na matungulu na biso. Toza na bambuma na biso oyo eza mbuma ya cube manger donc na kofina mbuma nanga cube manger misato et eloko na kosala na kozwa mbuma nanga ya ail ya fresh na kopalola yango na nzungu
Donc recette encore vraiment facile, vraiment facile. Donc on tient 3 mbumalanga ya ail. Après na koya kocha tomate nanga tomate purée oyo bomoni eza tomate ya mbumame ya linzanza. Donc voilà, tomate purée na tie eza pote te baka katikati ya tomate purée et na kocha oyo ezali muscade. Na tie muscade, na tia muscade ndambo. Parce que le code na tia mbisi nanga ko kauka. Donc voilà. Na bois que yon muscade et eloko na kosala na kobakisa oyo ezali mafuta. Na kocha mafuta mbila bobi ke fumbwa abongaka na mafuta ya mbila. Donc voilà, mafuta pe ezala ebele te. Donc pour nanga mafuta comme ça c'est bon. Et eloko na kosala na kobakisa siko mai oza mai nanga déjà ya moto. Donc ana za na kettle nanga eza na mai nanga moto et na tie parce que il faut biloko otoche, il faut vraiment ebela elemba esangana avant que tu bakisa mwamba na biso surtout benga nguba avant que tu bakisa nguba quoi. Donc voilà, on a tie mai comme bomoni et na kocha o ezali mungwa. Bobi ke fumbo soko tie mungwa te alalaka, donc na tie mungwa nanga muke pour na tie ki cube nanga. Donc na tie mungwa nanga muke. Donc pour nanga comme ça c'est bon. Et là comme ça ko bakisa na nzungu nanga ezate et là ko nazo sala siko nazo kende komatisa. Na kocha mbuma nanga pilipili. Na kocha pilipili parce que on a toujours fumbwa. Kocha mbuma pima, on a mbuma nanga pilipili awa. Eloko msusu ya kobakisa zate apambuma wana pilipili to bakisi sikolo ko tokosala to ke kobatsa nzungu na biso na moto. Il faut totika nzungu oyo etoka ta pona to ba ça dépend réchaud na yo mais ngana otika ngata pona 30 minutes etoka vraiment biloko oyo totie il faut elemba après tokozongela bino. OK, voilà, donc on a appelé si réchaud nanga et na ina nzungu nanga na déposer le quoi bana bazanga na miko ça la réchaud sima pour la zone bana mikie ba kota un son na cuisine donc la mona réchaud aux ala vraiment risque pour nanga on a tes amis réchaud nanga yasima. Donc voilà tout tiki nzungu na biso sikoyo etoka wa to ko balutsa caméra pour na kosala o ezali mi pandi na biso tonto zela nzungu na biso oyo etoka vraiment rapide au lieu bloko au sepeli meka o kozala décité. OK ma belle, donc on a fumbo na biso zo bela funa ezotoka toye a pour na kosala o ezali mikila pardon mi panzi nanga yango oyo comme bozomona eza na chasser. Donc na kotia yango pour na nettoyer mi panzi na biso pour kolamba yango boye te. Et on a kotia yango na nzungu panzi na kama bozomona toche na nzungu. Donc eloko toza nango awa nazali na ndembi na ndembi nanga e naza na matungulu e naza na feuille nanga mibale comme bozomona na kotia yango na nzungu. Naza na elengi nanga oyo ezali elengi ya poulet yango nde na kosalela. Donc na kotia elengi nanga poulet. Voilà, na kotia chasser nanga mobimba ya elengi ya poulet kobosana te la rose te kaka be épices pour na kobongisa biloko na biso. Donc toza na elengi ya poulet, toza na elengi ya poisson, donc benga o kozala décidé. Donc après wana na koya kotia oyo ezali citron, na kotia citron mokie. Oui, c'est bon. Et awa ezali bouillon nanga ya nini oyo ya ngombe, eza bouillon ngombe. Donc na tiango na plastique na longo na chasser. On a plastique. Donc voilà, notre bouillon il y a viande mokie. Donc voilà. OK. Na koya kocha o ezali black pepper. To sel la black pepper ndambo. Na koya kocha o eza muscade. Notre muscade. Muscade on peut sili. Et awa to koya kocha o ezali ail na tangawizi mélangé. C'est bon. Et
et awa nazali na mbuma nanga pilipili et awa nazali na ezali céleri na congélateur bongo na bongo na bimisaki yango na tie céleri et awa nazali na mix pepper oyo donc poivron de la couleur mélangé dans la chandambo comme ça, c'est bon. Et na kwa kocha oza mafuta donc ocha biloko na biso nyonso avant que to matanzungu na biso na moto. Donc voilà, c'est bon. On a kofinika nzungu nanga donc des aboué na komeka mungwa so na moni ke mungwa nange ko kite ton bloko nange ko bele bimisi mwa supu na meki mungwa so na moni ke mungwa nange ko kite na ko bakisa mungwa eza na problème te so pour ko bakisa bouillon eza ka kandi yo moko lengi menga na profiter ko bakisa mungwa pona ekota vraiment bien na musuni mais pona sikoyo na ko bakiselo ko moko te na finiki nzungu nanga na ke ko matsa nzungu nanga yi na moto donc voilà moi na ko pelisa resho nanga na ko cha biloko nangai na moto donc comme habito chema été quand je sala ki na bino na chango na moto sikoyo awa to na fumbo na biso fumbo na penza il s'est mélangé très bien, ça fait déjà 20 minutes que eza na moto donc voilà biloko na biso comme bozomona ezotoka vraiment bien bien bozomona na likambo na moto te donc ozela ngota pona 15 minutes encore to moni vraiment que elembi ba biloko to cheki na kati ya fumbwa elembi nde to yako bakisa siko ozali mwamba nguba donc voilà donc tu commences pour 15 minutes on le 10 à 15 minutes après to yako bakisa biloko photo bakisa et awa tozala nzungu na biso comme bozomona nzungu na biso ezotoka vraiment kitoko donc to tiango mai te comme na lobaki to tika yango moko ekobimisa mai. Donc voilà, on a toyé après quelques minutes, Toyota nzungu na biso eza mi panzi. Bomoni et puis mettre vraiment mai ya moko donc to tiango mai te ya moko bimisi mai nango comme ça. Donc on retourne nango pour na biloko nanga ozaki likolo et c'est mélangé. Donc voilà, donc on finit comme les sous kaka boye si mai wane ko bandelo kwa ko kalingama donc bon ntoki nango et total siko o ezali fumbo na biso sali 30 minutes na moto pendant la tie fumbo oyo et c'est déjà 30 minutes na moto donc etoki vraiment et na bakisa ke sou mama e mokie pour moi ina chaki liboso ekitaki donc etoki vraiment donc fumbo nanga vraiment etoki parce que les choses nanga za vraiment rapide donc voilà. Et donc on a ça là, on a robimisa piment, on a pris on que piment au etoboka, on a observé que piment etoboka, ce que toboki, bah on a moeba lia ezate. Et awa nazali na mbis nanga ya kokauka, ou ezali ngolo, donc mbis nanga kokauka ya ngolo, yango nde na ocha a na kati. Seulement pour mélanger, voilà. Et na roti kango et to kata pour na 5 minutes mbisi nanga ona tie et to avant que na bakisa o ezali mwamba na tiki nzungu nanga et to kasusu pour na 5 minutes après na koya pour na ko bakisa mwamba wana tozoni na nzungu na biso oyo botala vraiment des autres likambo na moto te donc likambo na moto te donc l'autre aussi là encore système au kalinga boy meka okozala décité donc le combien de temps on balance na kolongola mbuma pilipili pour na sauter que non et toboka après ça déjà moi saveur na carte donc voilà c'est bon et l'autre on ça on met comme moi on n'a rien à dire, c'est vraiment bon et goût, c'est vraiment bon. Donc bakisa mai nanga mokie pona aider que musuni nanga ipe elemba. Et aider que musuni nanga elemba vraiment. Donc et le qu'on a ça là. Et na koya kocha o ezali solo nanga na kati. Donc na kabuli ngondie.
toche solo na biso et nazongisi mbuma nanga pilipili likolo na finiki yango et tokotika yango encore mai wana ekauka bepisi wana ekota tina kati ya musuni. Après nakozongela bino na esi bino à tout à l'heure. Ok, wana toyekuta lesu nzungu na biso solo chunga moko za na cuisine oyo esalinga na nzala kono na liete esalinga pilipili kokota kuna te bana na balinga misuni esalinga na nzala mbala moko. Quel chunga nzamba lola nga nasalaki kolia eza kaka yo nzambe. Même kuna na paradis tokokende kaka kolia na kolia kolia biloko ya fraîche na fraîche. Pardon, kolia eza makambo. Donc bomoni musuni nanga vraiment c'est bon. Donc déjà toujours na mai, il faut mai vraiment ekita. Donc you know, mai vraiment ekita bomona nde okoma. Mai c'est vraiment ekita. Et fumba, rien à dire, hein? Rien à dire. Vraiment facile à faire à la maison. Donc fumbo na biso comme ça. Oh, beaucoup de vapeur. Donc fumbo na biso comme ça comme bozomona. Donc non to chango kuto mwamba te, mais tala ndenge bome komi vraiment nice de bozomona wana. So loko to sala sikoyo tozo bakisa o ezali mwamba. Donc cha mwamba na oyo nyonso na ochango na kati. Bamsu balingaka mwamba na bango nguba ezala mingi te, menga linga mwa nguba na fumbo donc soko linga nguba mingi te kocha mingi te, soko linga ndinga na lingaka ochenga na linga ochendenga na linga keza na problème te, nga na linga mwamba wana eyokana. Donc voilà, donc dîner moto nanga na tie moto nanga na 4 na 4 à 4 na 5 pour naza pour ça te kinzungu nanga ezika pour biki to mochi nguba nzungu pour zika facilement donc na kitisi siko moto nanga po bloko nanga siko ebela malembe ti ekobela na moto ya mukie. Donc wana te kotala mipanzi na biso. Voilà, donc mipanzi na biso vraiment comme bomoni mai nyonso ekiti mafuta nyonso emati. Donc akomi même ko kalingama dans une sauce te comme bozomona ya boina kwanga na semoule okolie boina pondu na légumes sovane pembeni okozala desite. Donc meka okozala desite. Donc voilà mipanzi nanga ngo vraiment comme bozomona ebeli, donc rien à dire nde bozomona. Donc otika mipanzi nanga siko à côté tozozela kaka fumbwa ebela. Donc meka soki no meka te no baki meka okozala desite. Ok ma belle, donc wana tozongi na nzungu na biso. Ezali nzungu asuka, eza nzungu fumbwa. Bino moko bomoni vraiment de mafuta na biso emati. Donc ngo baki biloko na biso ebeli, ça fait presque 1h40 minutes que eza na moto. Fumbwa na biso ngo comme bozomona, rien à dire. Ebeli vraiment kitoko likambu na mutu te. Donc comme na baki eza vraiment recette moko vraiment rapide, mais au lieu kitoko au sepeli, ça dépend de olingi olie nango na kwanga na semoule na makemba, ezali choix na yo même. Biloko na biso c'est comme ça. C'est vraiment bon en bozomona. Oh, rien à dire. Voilà la famille, biloko na biso, c'est ça comme bozomona. Tout ça na makemba na biso ya kokalinga. Eza wana et awa tout ça na mipanzi na biso ya kokalinga. To bois keli yango solo, to benga yango sauce blanche de bozomona. C'est vraiment bon. Meka yango soki no meka te, meka okozala desite. Donc et awa tout ça na fumbwa. Fumbo na biso c'est comme ça comme bozomona bloko na biso ebeli, mais malheureusement je suis vraiment fatiguée parce que ça fait chaud. Donc moi na servi bino na sani nanga ezate. Na ozo moi temps avant que na lia biloko na ngai parce que na pe maman mokie po moto kotinga makasi. Maintenant le basema que merci beaucoup na bino nyoso bozali kona na kota la recette na biso ya mipandi et na fumbwa. J'espère que recette oyo et sepeli sibino so komoni ki recette oyo et sepeli sur ma belle kobo sanate kozala abonné, ko partager vidéo, ko aimer vidéo et ko salanga bien makasi. Nzambe azala na biso, nzambe abomba biso tokutani mukolo mususu et na souhaiter bino so ba bon appétit ba o ba ko sala recette oyo na ndako.
tina te ekomi na tina. Bye.